ASTV Média. Aimez, partagez et abonnez-vous. Bonjour, bonjour. Voilà une émission Dépêche, les émissions à Vino. Et les canaux ASTV, les émissions, tu as une actualité à temps réel, aux Angakiango, tous aux Angakiampêché. Yango, tu as une dépêche, vous allez toujours brancher, abonnez-vous pour une dépêche, au risque de rater information. Dépêche, je vais présenter dans un mission, aspect spirituel, pour ton anzoto, pe na molimo. Na dépêche lelo situation eza malamu te kuna na este ya mboka. Na dépêche lelo ekomi situation ekomi na dépêche lelo situation ekomi na ndenge ya keba keba na mystique boyebo kama pe Goma eza tombé parce que ba correspondant na biso o bazali na Goma toti ko swana bango sikoyo balobi déjà ba rebelle baza na sake ya M23. Na moment où situation penza eza malamu te kuna na Goma, situation eza keba keba, sake eza déjà contrôlé na ba rebelle ya M23 pe eza dirigé na Nanga. Alors na moment où on est au soki gouvernement a sali effort te na si to koma lundi te Goma ekozala tomber. Félix Tshisekedi alobaki soki lisasi beti na Goma ya ko attaquer. Ti siko ba bombe beti na moment Goma panique. Tu éviter et kosuka ndenge nini message on a pesa bino ezali situation sur les cas sikoyo na Goma de bandades partout. Alors tu as interpellé le président Félix na ministre de la défense Jean-Pierre Bemba baluka basala eloko moko po Goma ezala tombete d'ici lundi. Na dépêche lelo bokolanda MLC pa komi na ba milice na ye neti force du progrès ye pasali ba milice na ye. Mais tout ça qu'on nous a sauvé avec nos bunda na Goma, tout ça qu'on nous a sauvé avec nos bunda pour nous défendre Goma, Bunagana, Sake, Chacha, mais MLC pas comme la milice na ye, n'enge ya force du progrès pour Rolandango awa, la milice wana soke zali pour na nini pour Rolanda bango. Na dépêche alelo pour Rolanda président Tanzanie après déclaration président ya Sud-Afrique, bango baye Congo pour na bunda te baye pour na négociation. Baye pour la paix entre gouvernement et M23. Lelo lisusu président de Tanzanie yé pas le bango baye pour la bundate bango pe baye pour la négociation à M23 pour Rolandango. Alors EAC et qui pour la bundate SADC qui peut et pour la bundate. Alors et puis si passi FARDC abandonné na sort na yé moko pour Rolanda. Déclaration ya président ya Tanzanie. Jean-Marc Kabundi a fêté anniversaire dans la prison. Moi, si j'ai amené qui est gâteau et puis une fleur pour fêter anniversaire. Tu évites ce qu'on a combien beaucoup l'andango na dépêche y a le bon anniversaire na Jean-Marc Kabundi. Na dépêche à l'élo beaucoup l'anda M23 va présenter va prisonnier à SADC. O bakani na babitumba buni na Sacha bamboka mike avant ba koma pemena Goma ba présenter bango ba soda ya SADC FARDC Burundi bokolanda bango na dépêche ya lelo. Bokolanda na dépêche ya lelo ville ya Sacha eza abandonné peuple kimi licence betite FARDC kimi ville eza abandonné ville etikali vide ba magasin etikali vide. Et comme il y a mboka batu bakima ba zombie, mboka calme, peuple azali lisuste, mboka abandonné pour Rolandango lelo na mawa na pasi. Na dépêche lelo to kotiela bino pe Herman Cohen, moi extrait Herman Cohen, ndenge Herman Cohen alobi ke qui vous basi ba pesa ngo déjà na Goma. Qui vous essaie comment déjà mboka qui na dépêche lelo pour Rolanda Herman Cohen alobi ke qui vous ba américain basi ba pesa ngo déjà na Rwanda. Tout ça la tombe tato kita ezali déjà ville ya Rwanda. Alors gouvernement to kosala ni Félix Tshisekedi Jean-Pierre Bemba to kosala ni pona ngala moni tolanda pe maloba ya muze pe to kotia yango na dépêche lelo to ka muzala baki to so ba arme blanche ba arme artisanale ba arme nyoso pona to buté ba Rwandais de yo to kolanda ngo na dépêche ya lelo kala mingi te tolanda dépêche. Joyeux anniversaire, Mbotama, Mbotama et l'amour, Mbotama et l'amour, Mbotama
Motama et l'amour. Bon. Non mais qu'est-ce qu'il y a? La chose étonnante, ils ont cassé les portes des boutiques ici au centre d'Ichacha. Comme vous le voyez, ça c'est la porte des kiosques. Même ici, il y a d'autres. Il y en a beaucoup de kiosques quoi, qui ont cassé leurs portes. Vraiment, que Dieu bénisse la force de Dieu 23. Ça combat, sa victoire. Les gens du département d'État, ils ont dit, Kivu, ça fait partie de Rwanda maintenant. Il faut être réaliste, n'est-ce pas? Donc j'ai proposé un marché commun. Un marché commun où tout le monde peut gagner. Le Congo fait gagner des impôts, et tout ça, des douanes, des frais de douane, etc. Et je crois que la réaction du côté de Rwanda était plutôt favorable. Évidemment, je voudrais revenir un peu, parce que pour nos téléspectateurs, parce que c'est un problème d'aujourd'hui. Le peuple doit se mobiliser. Tout le monde se préparer pour confronter l'ennemi. Dans chaque village, les gens doivent prendre les armes, même les armes traditionnelles. Les flèches, les lances et autre chose. L'essentiel est d'écraser l'ennemi, parce que sinon on va devenir l'esclave de ce petit messier de Hutu, de Tutsi plutôt. C'est donc clair qu'on doit se défendre et qu'on est obligé de se battre sur son propre territoire d'abord, pour éjecter dehors les agresseurs. MSA viva! Viva! MSA viva! Viva! Bon, minga koloba eza me tande eza mokuse tosala eloko oyo ta mosusu bato bazala na confusion na bamembre na biso mosusu bakobule ke tosangani mpona bareunion na biso neti ya soutien ou ya parti politique eza mpona bongo te oyo eza mpona parlement debout babenga yango nini force civile eza inike ya mpona modengba mais eloko moko nalingi naloba awa eza boye tout le moto tu aye awa tozoloba naza ngombe sapusa ngombe mwana bosimba atoki otrahi ngai wapi etali ngai te ya bato mosusu baye awa baye koyoka bakende koloba ke baforme bakuruna fondata yango eza nsima yo bato biso tokokumisa babandaka kaka boye balider oyo tokokumisa bango babandaka kaka boye omona mpe kana neti riseki ti bake bakomi badepute bakomi baministre bato mpe bakomi adore bango bamosusu baobenga bango badie eza mpe kana ete obanda kaka boye bandeko na ngai oyo unité oyo ya biso oyo baa na staff na biso ngai natiaki ya resement oyo touti tokoze na maître kunati alobaki ke mpo na bino bametre bozela ngai nazoya problème eza boye coordon na biso ya secteur eyoka mpe wana ovandi moto na moto awelaka terrain ya bato na ye moïse ayaka kobikisa bana israele mpo parceke ye mpe azalaka israelite yango ayaka wana biso mpe neti toza boye biso mpe bangombe nde toza boye toza bangombe nde ebele ezala babanga bambondo meme babobo bato ya lisala wana tu ezaka bangombe
ndenge ezawa biso tosali soutenance oyo ekesali na soutien tosalaki liboso oyo ya biso sikasikoyo eza neti ke ya mapinga neti moto oyo ya ngai oyo ngai aotya motema soko yo ni idéologie moko ke bongo te tokobeta yo kaka tokobeta yo oyo ya biso eza unité oyo neti filombo aza nango na Kinshasa toyokaki ke babomi bandeko na biso kuna ezalaki force civile ezali basoda te bakendaki mpe babuki ndako afali o te président France aye alali kota afali babuki balobi kaka ke tokofuta oyo ya biso mpe eza mpe kaka bongo soki tosali yo mabe oye espion oye kotrahi biso oluka te ke toyebaka eza yo soki toyeba yo tokoya wana kote na yo meme bozaka famille ya combien biso tokosinye ke okoboma biso nde tozala toza bongo biso omeka drink otango soki bato bazwa biso na mwa morare moko basime baoluka lare eza boye mais so okoti na nde ya kinyake okuta ngai po tosi tosala yango napela mboka te tosango na mboka mundele biso osali kinyake kota kinyake wana okuta ngai nafandi na kati soki noa ngai namela makaya tu oyo bamelaka namela mpe drogue tu oyo bamela bawuski mosusu na mela nayebi te zire eza bamema ngai na goudron kame sala mbutiage awa ti banga na alai na goudron bamonaka mobali mpe aboso tobome esimba te kame sala mbutiage biso omeli drink me naza dringe me drink na ngai eza ya soin eza ya loyenge te ndenge toza boye tosali union na biso soko okoka makambo te komeko ya te soko ye awa tokoka kofile biso okende kotrahi okokufa mwana taba biso tosombi loso biso tolambi soko omeki kaka supu soki oke otrahi biso kodae okokufa de toza mpona modemba bato na bato baola bato na ye angwami nde alobi na butu ke po ye ekomona ya angwami nde ye oyo aye alemba azobunda esoko bato mosusu angwami nde alobi ke bato ya likautu ozala nsima ya yani ya busa biso mpe bangombe tu bosimba tokozala nsima modemba ozala na cdr so toremake kaka okoti na bureau de vote ovote busa otikala na kati uobongwa na papier otikala na kati ya mashine eso bimi libanda tokosala yo sasa zuru ya vote boroko esalaka te soki tosali yo mate nsima tokokopere eya bongo fifi so tobundi na vote na kati o mbeli tokokopere nsima te tokokopere kaka problème eza oyo ndenge boye awa normalement awa unité oyo ezalaka neti bana mura urundi bwacu urundi buri icumu mu mashinga gab'intare y'ubugabo ku rugingo warapfuye ntiwapfuye warahabishijwe ntiwahababuka hagurukana uhaburi. Si nous avons présenté ce militaire, nous le savons parfaitement bien, c'est contre les droits humanitaires internationaux. Mais si nous les avons faits, c'est pour sauver la vie de ce militaire, afin qu'ils retrouvent leur liberté, qu'ils rentrent dans leur pays et rencontrent leur famille. Je suis Kakoule Georges, journaliste indépendant spécialiste sur les questions de Grand Lac. Nous sommes aujourd'hui, samedi le 3 février 2024. Il est 11h, heure locale. Bonjour mon colonel. Bonjour messieurs les journalistes. Nous sommes venus vous voir pour un sujet très important concernant la présence de prisonniers de guerre de la force FNDB, que nous pouvons dire la force nationale pour la défense de la Burundi. Première question, qu'en est-il vraiment de cette situation? Vous en dites quoi? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Heureusement, vous avez dit, c'est une question tellement importante, comme vous avez dit. Donc, chaque fois, nous martelons là-dessus. Donc, cette coalition bilatérale entre le gouvernement congolais et le gouvernement burundais.
Eh bien, chaque fois nous disons cette coalition, donc comme vous le savez, il y a le FARDC, et il y a le Force nationale pour la défense du Burundi, il y a les mercenaires blancs, maintenant il y a la SADC, il y a le FDLR, il y a les miliciens réservistes, comme vous le savez. Alors aujourd'hui, précisément, il s'agit de la question des Forces nationales pour la défense du Burundi. Donc, nous étions tellement étonnés. Dans quel sens un gouvernement responsable, un président de la République, son Excellence Ndayishimiye, contredire ce que nous avons dit. Dire qu'il n'a pas de prisonniers burundais qui sont aux mains du M23. C'est regrettable pour un gouvernement responsable. Aujourd'hui, messieurs les journalistes, vous allez voir vous-même ces militaires qui sont là. Vous allez les interroger vous-même. Donc, ce que Ndayishimiye a dit, c'est faux et archi-faux. Donc, il y a une relation bilatérale entre le président Tshisekedi et le président Ndayishimiye. Vous avez vu vous-même comment est-ce que le président Ndayishimiye est allé causer avec la jeunesse à Kinshasa. Il est allé les former comme les Imbonerakure. Donc, tout cela, pourquoi ils ont un agenda caché? L'agenda consiste à quoi? Vous-même, vous le connaissez peut-être plus que moi. Et c'est regrettable. Mais ils ne réussiront pas cet agenda. Car nous sommes des Congolais, nous battons pour une cause juste et noble. Aucun étranger peut venir sur notre sol pour se battre contre nous, peut réussir. Personne. Merci. Merci, mon colonel. Vous nous permettez de parler avec... Vous êtes libre, messieurs les journalistes. Je vous en prie, vous êtes libre. Merci beaucoup. Très gentil. Pouvez-vous vous présenter? Mushobora kwibwira umunyamakuru? Egombe. Yitwa Agida chef de Kumasabo Trans. Matrike ni SC 2568. Ikambi ni 411. Ikompanyi ni premier compagnie, premier proto. Brigade ni 410. Division ni 4e division. Tu es marié? Urubatse? Yego. Marié. Père de combien d'enfants? Ufite abana bangahe? Batatu. Tu es né où? Wavukiye he? Navukiye Mwaro. Il est né à Mwaro. Merci beaucoup. Nitwa Agida chef Nkuziza, matricule SC 3232. Nkaba yinjiye mu gisirikare cy'u Burundi mu mwaka wa 1996 i Bururi Beso. Hanyuma nkaba narakoze mu makambi atandukanye. Ubu nkaba nakora muri état major ya première division itwarwa na general de brigade Nyamugaruka. Nkaba nari mu sous-officier adjoint chef de peloton. Merci beaucoup. Nitwa Kapula chef Shimimana Charles, matricule HR 16 556 dola matricule. Nkaba ninjiye mu 2001 feyi Bururi. Nkaba nakoreye mu kambi zitandukanye. Nkaba natwagwa mu kambi 122. Ikaba yatwala Colonel Lieutenant Colonel Niyokindi Joel. Nkaba ikambi yatwagwa muri brigade 120. Nkaba nari mu ikomanyi ya mbere, proto ya mbere, chef de keep. Afise umugore n'abana batanu. Nitwa première classe Ndeho Kubayo Jafet, matricule HR 28 39. Aba natwagwa mu batayo ya Saonze, brigade 110. Seyi wanakoreye, seyi nakoreyemwo ni Mutukura, nakoreye fromage. Abafise umudamu nkabamba ibujumbura. Merci beaucoup. Nitwa première classe Ndikumana Mirasi, matricule 83 678.
ninjiriye mu ntara y'Amakamba igisoda nkoraseye ahantu bita mu Mabanda nkogo mu ikambi ya 412 division ni 410. Merci beaucoup. Nitwa Premier Classe Nzisabira Ferdinand nkaba mvuka mu ntara ya Bubanza komine Mpanda nkaba nakoreye formation mu ntara ya Mwaro matricule ni 26968 62. Merci beaucoup. En effet, expliquez-nous brièvement comment vous vous êtes retrouvé ici en République démocratique du Congo. Muri make turagusaba ko ubutubwira uburyo wagaragaye ino muri République démocratique du Congo. Jewe kugira shikino muri Congo na barantoye aho nakorera hanyuma ndagenda guhura n'abandi bavuye mu yandi makambi turagira ibatayo hanyuma haragira umunsi ukwegerana twese hanyuma turaja ku kibuga c'indege i Bujumbura baraduha ibikoresho jaye n'iteni n'inkoho baraduha teni ya FARDC hanyuma tuca turura indege iradushikana Igoma idushikanye Igoma twaciye twurira amakamyo ya gisirikare atujana ahitwa Mushake hanyuma tuja ku mapodisiyo ku dusozi dutandukanye kugira ngo tugwane n'abanyarwanda. Merci beaucoup. Personnellement, j'ai été sélectionné dans mon bataillon. On m'a fait rencontrer avec d'autres militaires qui étaient venus d'ici et là. On nous a distribué l'uniforme de FARDC. On nous a fait monter dans l'avion. Juste quand nous sommes arrivés à Goma à l'aéroport, on a apporté les camions où nous sommes montés en nous dirigeant à Mushaki dans le but de nous battre avec les Rwandais. Tu viens de dire que tu as été tiré dans une unité pour aller former une nouvelle unité. Quel était l'effectif de cette nouvelle unité et qui était au commandement de cette nouvelle unité? Umaze kuvuga ko wakuwe muri unité wabagamo. Ese mwari bangahe nyuma yo guhuzwa n'abandi? Ikindi ninde wayoboraga iyo unité nshya mwari mumaze gukora? Jewe maze kuva muri unité natwagwa muri État Major Premier Division twarahuye n'abandi batuwe mu yandi makambi atandukanye duhurira ahitwa ku Mudubugu hanyuma tugira ibatayo y'umunani ya Tafok twari effectif iri hagati ya y'amajana 6 n'amajana 7 ikaba yari yobowe na Lieutenant Colonel Singirankabo. Merci beaucoup. J'ai été sélectionné de l'état-major à la première division. J'ai rejoint d'autres militaires à Mudubugu, provenant de leurs unités respectives. Nous avons formé le 8e bataillon Tafok, qui était composé de personnes estimées entre 600 à 700 militaires. Ces militaires étaient commandés par le lieutenant-colonel Singirankabo. Nous avons suivi maintenant votre président, le président Ndayishimiye, qui a nié qu'il n'y a pas de prisonniers de guerre burundais qui ont été capturés. Qu'est-ce que vous vous demandez? Kumvise ko President Ndayishimiye w'i Burundi yahakanye ko nta mfungwa za gisirikare zafashwe na M23. Ese mwebwe mwaba musaba iki? Icyo dusaba nuko imiryango yacu na société civile y'u Burundi na communauté internationale bodufasha bakadusobera leta y'u Burundi ikumvikana na M23 isanzwe dufite kugeza ubu kugira ngo badusabire baturekure dusubire mu Burundi. Nous demandons
à notre famille, à la société civile burundaise et à la communauté internationale de nous faire les plaidoiries en disant au gouvernement burundais de négocier avec le M23 afin que nous puissions rentrer dans notre patrie burundaise. Merci beaucoup. Ikindi dusaba nuko M23 itoha agaciro ijambo ryashikirijwe na perezida w'u Burundi ko atangabo z'u Burundi zafatiwe ku rugamba na M23, ahubwo tukayisaba yuko hamwe leta y'u Burundi yosaba M23 kuturekura kugira dusubire mu gihugu cyacu cy'u Burundi, yo byorosha ikaturekura kuko tuzi ko isanzwe yubahiriza agateka ka zina muntu. Dufatiye kuva dufatwa kugeza uyu munsi turabona yuko nta kibazo kirekire twagize, hanyuma tukabona kuja guhumuriza imiryango yacu kugeza ubutazi ko turiho nuko twapfuye bakabona kuva mu gahinda barimo. Nous demandons au M23 de ne pas considérer le propos du président du Burundi qui a refusé que les militaires de son pays ont été capturés par les militaires du M23. Mais plutôt, dès que le gouvernement du Burundi aura la bonne volonté de nous rapatrier, que le M23 nous facilite en répondant favorablement à la demande de notre gouvernement. Et nous ne manquerons pas à féliciter l'armée du M23 qui nous a bien protégés depuis notre captivité. Ikindi gira gatatu saba na bagenzi banje turi kumwe nuko leta y'u Burundi yodufasha ikumvikana na M23 kugira ngo badufashe batworohereze dusubire gutaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Merci beaucoup. Pour la troisième chose, nous demandons au gouvernement du Burundi de collaborer avec le M23 afin que nous puissions être libérés et rentrer chez nous au Burundi. Ikindi kigira kane twosaba nuko leta y'u Burundi yovugana na M23 kugira ngo abagenzi bacu baguye ku rugamba aho twafatiwe barimo n'abayobozi ko imibiri yabo yojanwa mu Burundi kugira ngo ishingurane iteka. Nous demandons à notre gouvernement du Burundi de collaborer avec le M23 afin que le rapatriement des corps sans vie de nos confrères militaires et nos commandants succombés au champ de bataille là où nous avons été capturés, que ce rapatriement puisse être fait afin que nous puissions les ensevelir dans notre pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup mon colonel pour cette interview. Merci. Je vous remercie en tout cas de votre part et de la part de toutes les autorités du M23. En tout cas, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que nos amis, le Burundais, ont dit. Mais ils ont interpellé, ils ont chanté leur hymne national. C'est un grand signe. Ils interpellent leur gouvernement. Je pense que le gouvernement doit être responsable. Si vous avez des prisonniers de guerre dans les grands pays du monde, qu'est-ce qu'ils font? Ils négocient au lieu d'aller dire encore que non, l'M23 n'a pas les prisonniers de guerre burundais. Donc, ils ont interpellé même la communauté internationale. Ben, l'M23 est ouvert. Ils sont là, ce sont des prisonniers de guerre, mais ils sont bien traités. Si la communauté internationale plaide pour leur cas, alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons donner à la communauté internationale. Oui. Donc, nous n'avons pas un problème. Donc, pour nous, nous sommes ouverts pour tout. Mais ce qui est grave, c'est leur gouvernement. Lorsqu'un gouvernement responsable nuit ses enfants, comme ça ses fils, qui ont servi sous les drapeaux. Mais ça vraiment, c'est un gouvernement, entre guillemets, irresponsable quand même. Merci. Merci beaucoup. Merci pour Nathan Bino Bozu pour nous rendre des pêches, pour les commentaires. Na makamnya sozo le kasirgoma ekosala penza malam mingi ndeto kutani na ba dépêche musuzu ezali koya bo s'abonner bo partager et vous allez bien ndeto kutani ngana bino na ba dépêche ezali koya ezaki ya bino molobe na bino mishonoka
aspect spirituel bopeto na nzoto pe na molimo na chaîne na bino incontournable. Active Media, aimez, partagez et abonnez-vous.